Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Va abonner à Bisso. Merci pour nos commentaires, pour nos likes. Bon, continuez pour s'abonner à cette vidéo. Bah, comme vous abonner, ou souscrire, mais au souscrire, au s'abonner, au cliquer, au pincher, wana. Donc, pour nous espagnol, au espagnol, lingala te, tout français, donc au s'abonner à ce wana, au petit commentaire, merci. Alors, sans plus tarder, Lélo, tous en à moi, thème, moi, mon poussé, moi, partage, moi, tout partager, petit conseil. Et là, sur la colère. Yangwana, na lingi avant tout banda, to prier, to tikatan o nzambe azo contrôle. Seigneur, merci pour notre temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa lobela biso na début pe fin ya séance oyo, to pe ya partage na biso na bandeko, na kombo na Yesu molimo santo, soit contrôle ya nyos au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, amen, amen, amen. Voilà. Alors, sans plus tarder, toujours parler sur la colère. Voilà. Toujours parler sur la colère parce que les lots oyo toujours monde a battu belé surtout ba nanza menakati ya église baza emporté na colère. Et là qu'on a battu ba tia kango kate okoza osambela ko parler la langue au prophétisant mais kando ozaka na molimo wa kanda. Ozaka na molimo wa kanda. Kanda eza normal mais eza pe anormal. Pourquoi? Tu as une colère sainte, tu as une colère démoniaque. Colère sainte, et ça, colère honnête, Jésus-Christ, notre Seigneur, a manifesté qui n'a temple. Tant qu'on écoute qui, bah, comme ici, temple, et si quand on a bango ya koteka, et si quand il y a prière, bango ba comme oteka, bilo na bango comme ici on wenze, Jésus-Christ est qui pour na corriger bango. A bengana ki bango, a qui fimbu, a bengana bango, pour ba sale qui mabi. Donc wana ezaki kanda moko ezaki sainte, eza normal pe eza kanda moko, eza toko bengango eza kanda moko eza noble. Donc, ils ont raison, il y a kolongola kozong sa batu na nzela, kolongola bango na mabe. Tout papa à cause na kanda msu mwana sali bêtise moko ogangeli mwana pour nos zongi se na nzela. Ezate ke po bo mais po zongi se na nzela. Wa eza kanda ya normal, eza kanda oyo eza vraiment juste pour na papa ou pour na mutu ko sala ngo ko zongi sa mutu na nzela ndenge Jésus Christ azongi saki batu na nzela et puis kanda msu tozana ngo ya ko na prière pour na ko chasser ba démons en colère sainte. Il y a ça la déclaration tam sous situation moko ezolongwate ozo mona situation moko e women na vie na la situation ya mabe ozwi kanda moko ya santu on dit ko chasser l'esprit on est à mabe na colère sainte na kati ya prière mais tozana kanda musu pesa démoniaque kanda oyaka pona ko détruire pona ko bebisa ba vie ya batu ba kanda démoniaque eza kanda oyizaka ke mutu soka siliki il faut kaka bunda. Il faut que tangisa makila. Mutu soka siliki faut bando panza biloko na ndako sto eza ba papa mususu pe bazala bongo. Ceux qui mso tombo ki na ndako azuteva panzi azu biloko azo panza azo buka biloko wana eza kanda moko démoniaque et seigneur na oza délivrance et seigneur no senga secours Saint-Esprit a transformer yo. Eza pena ba mama musu na ndako so oswana na mobali na ndako mwasi ba so na mobali akomo buka biloko ndako akomo détruire akomo panza nyonso. Eza bien te. Après tant kande mikoleleka kande sili après comment regretter nyonso so baby si déjà on comme ko regretter. Eza ka esprit moko ya ba dépense au baby si moko abandi sur somba lisusu. Wana ba kande ya ko détruire eza kanda moko démoniaque. Il faut to keba na ba kanda na biso ba na nzambe. Au moins pe mutu mso asambelaka. Mais esprit ya kanda. Kanda penza za soka siliki kutu bobosani ke aza mwana nzambe. Wana eza esprit sikoyo. Et yé ko fana na kati na yo po banda ko manipuler ndenge wana osala ba scandale osala ba désordre musuko mona kanda soki zuye awa donc akomi ko kata bilamba emso zuba mbeli akomi ko mizokisa makile bima so makile bimika abona nzoto ali kande silie eza ozala miluma be muto modèle wana faut oluka délivrance o senga vraiment molimo santo akangola yo so ito tangi na livre ya Éphésiens, il y a Éphésiens chapitre 4, 26. Bible est sa biso kunani. Et si biso ke, soki ozana kanda, ko permettre te ke butwe koma, écoute okana kanda wana. Soko na kanda, sala noki olongolango déjà avant butwe koma. Totanga ngo, na Éphésiens totanga.
Voilà, autant en Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, 26, et le but, si vous vous mettez en colère, ne pêche point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, ceux qui viennent aux anakanda, ko sumukate, ko permettre que butu et kota écoute on a kanda wana. Donc, il faut olongola déjà kanda wana. Mais ils ont bandé ko belé au mona soka sili qui journée mobima une semaine azaka na kanda. Tant ozo sala bongo ozo sumuka. Et puis au mona bananzambe belé akina l'église tant so akambaka a moderaka teaka. Mais soka sili qui a so ba sele likamke tombo ki ko sakala na ngate na ko lakisa yo boy boy au mona boye avant de na kanda wana journée mobimba butu pe kota la na kanda wana lobi na ngopa zo ki nazo modéré na kanda wana voisine so sa voisine était to ba vanda la chambre moko na ndeko asolisaka ndeko wana te to ba vanda ka appartement moko to pe baza muta famille asolisaka eta kangela kanda nazo ke koteya azo ke ko modéré liboso ndeko oza mpanzi oza contre la parole de Dieu bon wana longola kanda limbisa ndeko wana yebisa molimo santo akangola yo parce que eza normal te bible pekisi biso kozana bakanda modèle wana so totangi na commentaire biblique et ba esi biso alobi souvent la colère prend du temps avant de s'apaiser mais la Bible conseille de libérer sa colère dès que possible pour éviter des péchés. Donc ceux qui cantent ebi ke kanda ezoka temps pour mutu à se libérer na kanda pour à s'apaiser, à zone normal, ils auront temps. Mais Bible ici biso, et Seigneur o se libérer au longo la kanda pour au sumukate. Nzambe ayebi ba kanda eza atiango na eza nzambe nenga sela mutu eza parmi ba sentiments o eza na kati mutu koza na sentiment de joie, sentiment de tristesse, sentiment de colère. Mais ceux qui sont au kanda wana et comme ils dominent et comme celles sont n'importe quoi, il faut se côté les mélanges, il faut ça là tout se débarrasser na kanda wana. N'enge Bible ici biso. Koti kate butu kota o lali peka na kanda wana. O vanda na mope inane. Tant soubo discuter qui les kamo isanga tina nande ko kangele kanda o lobisaki susute. Mais au kena église, au te akape, au sala kape makamnyoso. Ya makambo eza eba na nzambe mais ozaka na kanda ndeko moko yeba ngo yesu soka elelo otikali susi na ngeza otikala te o mata to mata biso so na lèvement to kende soki yesu elelo akutu na titi do na kanda no kangela ndeko za lever to za la kilo masumu po soki olali déjà na kanda yeba ngo osumuki alors masumu eza kilo enlèvement tango ya ezo bato masumu te ezo bato baza léger bato baza likama mutu te na motema bato ba na kanda te enlèvement molimo santo kwa lever bango baza pepele mais yoto mozana mikumbo zana bakanda ba colère okanga kanda po basala oka likama na mabe ofanda na kanda no koma ko silika yeba ngo enlèvement so esala milelo ndeko o matato za kilo tango yango Yesu azozonga bato ebele basi bamoni ba vision Yesu azozonga nzambe alakisi bango ba lèvement même ngai oyo na sina mona vision ya lèvement ndenge sala mina ndenge trouble côté na mokili donc déception ezaki na mokili molili ndeko Yesu azoya oza chrétien oyamba Yesu na bomoi na yo soko zaki païen wa tonga to comprendre biki ayebi ni makambo nzambe te c'est tout à fait normal ata ba païen musu bazara pe na bakanda wana te bapesa bango conseil s'apaiser olongola kanda et bongo yo mwana nzambe pourquoi ko umena bakanda ya modèle wana tozaki na sœur moko boye to ando sambia ni na Congo sœur wana asambia tozwe ma waso to ndema na ba chorale ya Congo boye bikandiza la sœur wana soki asilikeli yo akangeli okande nemi ya libela et puis soki asiliki foka kababunda ndako mobimba soki ezali kama mwana papa mama bana bango bakoti bake ko bundisa famille wana me bako papa bino tima kile ko tanga bamunda na machete tima kile ko tanga nde bango bakanda na bango ikiti eza ba lien eza normal te c'est anormal muto koma na bakanda tia modèle wana pe kanda likama mwana batuna rateke yo lukaki makambu te bango batuna te soka mwana bango zona kolela papa kuna batumbo linga au moins papa mama bana basangani baki obundisa famille on faut ba papa bango ba machete nde mitema donc mulimo bakuluna bakanda ezepa bakuluna neza ba démon l'esprit ya mabe ya Satan nde kota kati na bato po pesa bakanda pona ko détruire
To mission diable ça ko détruire, ko boma, ko yiba. To yibi mission na Jean 10:10. Mais Yesu ayaki po apesa biso vie en abondance. Yesu za na muta kimia. Yesu za muta silika pamba te na bakanda ya salite ya ko détruire batu ya ko boma batu. Non. Yesu kanda na iza pona kozongisa mutu na nzela ndenga zongisaki bato wana temple na nzela po ba débordaki na ba bêtise ko ete kati na kati église. Do bandeko toyeba na kosenga molimo santo apesa biso kimia apesa so maîtrise de soi. Tanga moto na Galate. Na Galate 5. Na Galate 5:22. Ezo ba biso sur ba fruit de l'esprit. Wa tanga na ndako. Maîtrise de soi, la joie, patience, tempérance, douceur, fruit de l'esprit en moi. Ceux qui ont moi dans nzambo yamba nzambi, osana douceur te, osana tempérance te, osaka na patience te, osaka moto so likambo yeke sala misala mo bon, osala kama be. Keba oza molimo santo te, Luka nzambe apeso molimo santo na ye. Parce que Bible lobi, Yesu lobi, soki ba papa na bino mokili, baza ba méchant, bozo senga bango biloko, ya bien bazo pesa bino. Na le bon papa na bino za likolo apesa bino te o aza na posa ko senga ye molimo na ye apimi na bino molimo na ye ba papa na so mokili aza méchant kutu so mona sengi mbisa apesa jamais nyoka so asengi lipa apesa jamais libanga e bon nzambe o aza papa malamu o akeli biso o to botami na esprit na nzela Jésus Christ to komi bana na ye ya nzambe apimi na biso molimo na ye so to sengi. Ndeko soza na batiti da bakanda, oza na bakanda moko ya mabe, bakanda moko ya mystique, bakanda moko ya kopanza, soki ko bandi ko détruire biloko ndaku. To ti soko zo beta mono, beta kabana na kanda. To pe so kanda ili okanga mobali, tema mobali aza makasi te, bon mobali akoza makasi mais yo mama so kanda no ye ezaka lolo ko bokomi batu 100 personnes na nzota mutu moko tomboli papa boaki na escalier bandi obeta ye. Oza molimo santo te. Senga nzambe ebisa nzambe pesanga molimo na parce que so molimo santo ayekati no babiloko na nyonso ya kale ulongo Bible lobi mutu soka ayekati ya Yesu akoma mutu asika makambo akaleke makambo nyonso ekomi ya sika senga molimo santo transformer yo loba Saint Esprit kangola nga changer nga transformer nga parce que nazo koka te kanda onga naza mwana yo excuse kangola ngai pesanga ba fruit de l'esprit o eza na Galate 5:22 pesanga patience pesanga tempérance pesanga douceur. Banda ko senga biloko na banda ko renoncer l'esprit ya kanda banda ko boya kanda. Kanda eza malamu te. Kanda eza malamu te. Soko za na bakanda modèle wana, il faut osenga nzambe akangola. Mutu msusu okangisi muninge nemi bane bokelo bana tina sama bele. Oyo to ko sola te tina sama bele. Okangela muninga kanda ti lelo tam supposo yo kanga. Ndekonanga. En plus, qui n'a pas église, tam so oza pe mona nzambe le bioza chrétien, mais okangela baninga kanda. Tam à cause ba sala ki o mabe moko bo yoza ki na raison. Bien sûr, vous avez raison, mais okanga kanda nzamba sepe na kanda te parce que Bible ici bisoa et déterminer kanda te ke ceux qui ba yoza ki na raison, ali ba sala yo mabe kanga kanda za na o libela. Mais ceux qui yoza ki na tonde ko linga te butwe koma ozala kana kanda wana. Non, et lobi bongote. Bible lobi ka kanda. C'est-à-dire que ezalozaki na tort, ezalozaki na raison, kokanga kanda te butwe komi la ona kanda wana. Non, longo la kanda wana. Kovana nongo ba nete. Tango vena ba kanda ba ye bango soza mwana nzambe. Osambela, nzamba yoka prière na te parce que osumuka. Ko éviter kanda, il faut ko éviter kanda, surtout so bi kanda ya kana ndenga bien te. Il faut ko éviter kanda. Ndeko msusu kabwe, misale zo kufa elikola kanda. Abi Victoria tellement ngana zaka na kanda ceux qui kaka na ba lobi ngali comme faut na réagir na la kisake ngai penza il faut na loba même na misala ceux qui aiment sous lo mo ba reprocher ton chef na ya musala faut sili que le chef a changer ba misala ba longole ba misala belé kanda a changer ba misala ezaki a contrat donc ba benga CDI bo benga CDI donc musala e beba e boye a bebisa contrat na wana CDI na wana beba dikola kanda ba gisma malamu te lelo akomi soso ki na musala kanda nezo continuer musala ezo beba musala ayo comprendre nzamba soso c'est comprendre que eza kanda a comprendre que eza kanda mutezo détruire ba misala na ngaboye eza kanda parce que na ba chef na ngato kana te fona silikela bango eza kanda fona éviter kanda o il faut na zo décision nzamba kango na parce que so na continuer ka boye kanda o na libale kufeka pona kanda
libala ekufi po na kanda zu décision ka mobala sala ye mo erreur moko boye kaka asili ki tellement ekanda tombo ki abi libala ekufi libala ekufa ndeko po na kanda ti lelo pe abali nanu te azoba soki nayebaka me ndenge naza na maîtrise bakanda na nazalaki nango eza bakanda malamu te ebomenanga libala mpe sokontinue kobomelanga misala eza esprit il faut sikoyo nakanga porte wana naboya kanda moni ndeko donc yo mpe soki oza na esprit wana longola yango banda ko prier sa molimo santo transformer nga façonner nga briser nga changer nga cher Saint-Esprit longola nga ba sentiment ya bakanda ya mabe oyo eza ba sentiment démoniaque ezo détruire vie na nga ezo bebisela nga nyonso na ngina koma mutu asika changer nga molimo santo omona nzambe ako transformer molimo santo ako changer ako façonner ako briser yo kanda eza malamu te nga mpe batamo boye na yeba ba série mona zaka na kanda nazo sambela me kanda bande kosila te si ba selinga likamo surtout son nazaka na raison kanda donc na ko tomboka ozana même na idée te mais au fur et à mesure na ko comprendre ali non so tozana ba ndeko na nga to sola bien calme na loba mingi te mais so kande yelinga ikaka oh là là bobosani oh yeto yete na kome ko prier na kome ko sanzambe longola nga kanda façonner nga briser nga na posa kanda o te kanda oza malamu te changer nga Seigneur longola nga molimo santo transformer nga na silika lisu te kanda wana ekenda na yebi kutu place ekenda te nzambe achangea ngai na koma mutu asika ndeko nzambe achangea nga aza pe capable ya kochanger yo aza pe capable ya kochanger yo soki ka oza na volonté zwa décision yo moko lobaki ye nalingi su kanda te eza kwa mutu afimaka mela cigarette mutu amela cigarette so alingi atika cigarette akokango ye moko te mais asenga lisunya nzambe nzambe sunganga fenke natika komela cigarette soko sengi lisunya nzambe zwa siko décision ya kozwa siko ba cigarette ba paquet neza ndako bwaka et puis soko tambo pas so bateka ba cigarette soko mo moteme etino po ke zwa cigarette omela bana wesa Saint-Esprit pesanga kimia longola nga posa o longwa o lekimba moko zo sa moni mosanto sunganga na sumuka te eza ndenge mo pe na kanda tango zo mona ke kanda nezo ya senga molimo santo na moma o baseli likamo be ba pesa nouvelle moko baseli loko na oboy banda ko isa so nzambe longola nga kanda pesanga kimia na sumuka te Seigneur nazala bien na sumuka te na silika te parce que so na siliki awa ezala bien te nzambe nanga au moins molimo santo ndo sunga oti o mona koma na maîtrise wana o bana ko se maîtriser o ya comme la maîtrise de soi. Après, c'est mon santo pesanga ba fruit de l'esprit za na Galate 5:22 pesanga ba fruit de l'esprit transformer ngai na lingi suko za na kanda ote na boyamo kande za malamu te bandeko kande bebisa ba via bato kande bebisa bato akopa bien mususu ba ili mbongo na yeba mama musubo muto yo fute nyongo sko nyongo na telme umelaki ba yo fute nyongo ba pesi mbongo ebele penza ikoza apobe muto azaki na nyongo ne to ko tshane ti ba valeur ba $2000 sko yo pesi avance à $1000 abizono oyo $1000 zono oyo comme ça 1000 etike na pesa sima obi ke mama na tellement mbongo nyongo umelaki aso $1000 kata kanda mbongo nango umeli nango oloba nango pesa $1000 yaka na mbongo yaka na azo mbongo kata keke kata mbongo ndeko na vanda bi ale ndeko na azu siko mikolo elandia ba sabi moni $1000 no musu yango yo eke na compte o kataki omoni siko okay singa mbongo wa donc kanda ebebisi nyonso muso omona kanda zubiloko asopi ndeko muso apesa témoignage boye kanda telemele ki mobala uti musala sele loko talamba biloko mobala asengi wa biloko na apesa témoignage pe na internet ndeko azonzuma biloko asopela mobile na nzoto ndeko abongo pe libala omona efanda te ekufa pe mibalo baza pe mutema ya nini libala pe ekufi mibalo bazana bango molimo santo akogarde yo mais akobandozela abondela pona mais nyonso baza bongo te mibali nyonso baza bongo te mobali moso sale bongo libala ekufi yo bandeko to keba na kanda kanda eza malamu te emso silikela bana pamba na kati ya ndako ozalaka bien te na bana so ovandika kosilika sika bana bakoma ovanda kobanga kovanda même na ndako soki yo oza na ndako bango babimi usoti mobali soki aobanga kovanda mwasi na ndako so mobali mwasi na ndako kamobali akokati mobali abimi akei topé mwasi so mobali na ndako mobali tellement asilika pamba mwasi na chambre mobali na salon pona zobanga kande to fandi kabo akotomboka wa e compréhension ko sone ko banda bandeko toyebana ko bonde la molimo santo apesa biso maîtrise de soi apesa biso ba fruit de l'esprit et puis to contrôler ba kanda to contrôler ba kanda puis to chasser esprit ya kanda parce que kanda eza malamu te kanda ebebisa ba vie ya bato ebele kanda eza wana ka pona ko détruire pona ko bebisa bandeko na ngai
Donc c'est ça. Toyeba toujours ko bonde na nzambe alongola kanda kati na biso apesa biso maîtrise de soi apesa biso douceur tempérance par fruit de l'esprit et kola kati na biso afin que tozala bana nzambe ya solo pour ce qui est soye lelo akuti biso na kimia na douceur na tempérance akozwa biso tokomata mais ce qui est soye lelo akuti yo na bakanda wana ndeko est-ce que komata ta mokili ndenge komi ba pandémie otozo yebate tozo comprendre mo susu te bato ebele bamoni ba vision déjà ya enlèvement ndeko wana ngai pesa mo moyino epa Yesu soki nano pesa mo moyino epa Yesu te yo o pesa mo moyino epa Yesu oza na ba sentiment bakanda wana ba colère wana eza défaut bana kosenga molimo santo akangola o alongola kanda wana c'est mususu azalaka ko modérer l'église mais soka siliki kanda donc kanda Kanda le quoi mon pagan, le quoi païen. On ne dit même pas moi dans ça. Souka sili qui a donc moi été. Malamoté. Il faut qu'on change. Au moins, on peut comment. C'est on a camarade de l'église. Comment sili qui modèle boy? C'est on so sili kaboy. Au moins, on so comme moi. Allez, l'objet on soit question bandi sous modéré. Bah toi comment côté doute non c'est on modèle à silika non. Bah toi comment kokima so ya yepo a kamba prière bah kimi ba oyate. Babi non, c'est wana kanda wana non kota na église te. Bato akomo kimi église. Donc akomo kimi sana banzimi ya bato ya nzambe ya Yesu pona bakanda na ye. Miso na église oke sika boko na église wana lingala mo ba pesa ba ser wana ba ser kanda na ba frère kanda. Donc mona ka musera ye sika bolobi na wa katelo lingala. Eso o sala ba nini moko église otuni ke so peso lingala moko malamu te. Moi mondi me kimi église. Eza malamu te bande. Musu pe na famille akati la katu mangala ongana zana ka bongo ngana za mutakanda non nzamba se pento mutakanda za te bible pexi kanda e pexi ko zana kanda e comme le quoi neti ya rocha bat mal à l'aise comme ozana kanda olali nango petit mikolo yo umelo comme otia bat nyoso mal à l'aise bible pexi yango ozo sumu kande konanga pesa vie na vraiment totalement pas Yesu esa molimo santo transformer apeso ba fruit de l'esprit apeso ba fruit ba joie la paix la tempérance la douceur apeso ba fruit de l'esprit ils ont malamu pour na yo. Donc c'est ça bandeko on a ngento partager yango wana soki yo pe oyebi oyamba na Yesu te otombe na vidéo oyo na sengo pe sa vie na pa Yesu ko pe sa vie pa Yesu eza simple o sali prière oyo aprenga olandi na maloba oyo olobi Seigneur Jésus merci pour la parole na yo na yoki na nina pesa o vie na nga mobimbo tambusanga limbisanga pona tambuse ki vi na nga moko yango lelo na décision okoma Seigneur pe sauveur nanga merci pour na œuvre au sala ki na croix au sopa ki makina no poma sumu nanga elimbisanga na lingi sikona koma mutu asika kati na yo na pesi yo bomo nanga tambusanga ko banda lelo okomi Seigneur pe sauveur nanga na kombo na Yesu koma kombo nanga na livre na ya vie afin que na kota na paradis to pe na kota na royaume des cieux. Merci pour to komi kombo nanga na livre de vie pe oye ko vanda kati na bomo ina ngai na kombo na Yesu. Amen. Okomi mwana nzambe, soyez les bienvenus na famille ya bana nzambe. Komi mwana nzambe. Donc on sali prière wana. Yo pe ndeko oyo oyamba Yesu déjà. Otambolaka déjà na Yesu. Mais molimo akanda etungisaka yo. Eza na ba masumu susu ezo koisa yo belela molimo santo aya secours aya kosunga yo alongola ona kati ya ba situation wana alongola ona kati ya makambo oyo ezosala ke ozala toujours na bakanda ozala toujours stressé mutu muso azala na kanda contre ye moko azaka kanda ka non eza kitoko te eza molimo mabe azoya kotia yo alongola ko esengo alongolo kimia onza mapesi yo yebisa Yesu apesa okimia pe molimo santo akangola yo zwa décision ya kotika kanda wana singa nzambe a transformer yo. Donc c'est ça nzambe na biso ya lola Yesu Masiya Nazareth apambola bino. Merci pour na moment oyo kitoko to passé. Merci pour pesinga vraiment matoi na bino nzambe apambola bino singa kimia na Yesu
ezala kati na ba fruit de l'esprit ezala to lakisa mokili ke toza bana nzambe bato mokili bakota na confusion te baba oya sambela to sambela te bato mokili bakuta biso toza na comportement ya malamu toza bato toza na bakanda kanda te mais toza toujours na esengo na joie soki likambo eza luka ndeko bobongisa na ndenge ya kimia soki pe ndeko mosusu azoluka neti banda komanipule mpo bato mosusu yaka mpo aprofite ndenge oza chrétien amanipule yo pamela ye na ndenge ya kimia loba na yeke nalingi makambo oyo te nazosepela na likambo oyo te ndenge yesu asalaki bato na temple kosilika te okende kobunda okende kozokisa okende kopanza biloko ya ndako non mama batela biloko ya ndako longola kanda wana soki boza na problème na papa kokende na brutalité te bosolola na papa nzambe apambola bino nde tomonani mikolo oyo ezoya bosabone massivement na Victoria Cuisine TV makambo malamu eza kuna na se wana omona bakomi abonné osabone wana na rouge et puis bakomi souscribir mais na espagnol o souscribir wana na se wana o like vidéo otiki commentaire na lingi bino mingi ezaki ya bino Victoria Cuisine awa na tango tosali bilei ya molimo voilà lobi ezaki bilei ya mosuni lelo bilei ya molimo nzambe nanga apambola bino nde tomonani mikolo ezoya ciao 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 je vous aime ciao 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 bye bye bye